Toutes les internautes, ça dépend l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle P. Dans la chaîne Abisso, il n'y a rien que la vérité TV. Léonanga, il y a moi aussi, il y a Mobali, Leki, Coco. Moi, c'est la première fois que je suis l'élément Abisso, s'abonner, cliquer cloche à notification pour ne pas rater l'élément Abisso. Donc voilà, Malandinho, il n'y a rien que la vérité TV. Dans l'émission Abisso, il y a les lots, tout ça, bel et bongo, bien, comme on dit, bel et bien avec ma maman, oh, Bateka Makala. Bomona ya bepis, bomona ya bandunda ya matungulu. Leo siko to na makala oyo tokisaka pondunda ebela to eba eutaka wapi ba difficulté ni bakuta na ranango. Donc voilà, tout ça na maman na biso ako se présenter comme ça to kota na mozindo ya masona biso maman na biso mbote. Mbote papa. Babinyo na kombo. Comme na Merline. Maman Merline, toza précisément wapi? To na port Angwele, Kingabwa. Maman Merline avandia. Navanda na Kasavubu numéro 6 na commune Limité na quartier Kingabwa. OK, na commune ya Kingabwa na quartier Limité on se retrouver ndenge. Na teka na port na biso port eza sekuna. Lokwa to zindaki ya mwana to mataki koto roteka me kami te to zonga po mai DG kauki to zonga biso. Oteka ka makala no lobby. OK, osali combien de temps na ko teka makala? Na saide à 8 ans, na mbonga makala. Na 8 ans wana, au saide na makala, vous êtes marié? Oui. Mère de combien d'enfants? 3. Vous êtes papa ensemble? Oui. OK. Idée wana makanisi wana ya ko obanda oteka makala, bete ya biso na lisolo na euta wapi? C'est lo ka nemboka emema misala ezate banini osani. Obundi boto monika mwatete senga na lukelo mona teka pona na bande na koko ede mobile na ngai. N'attend la faiblesse, n'a soutenir. Nde ça que tout est cannabiso, cannabiso bien. Likanisiwana na kotso. Quand de zala na baninga boya muningo kuna oteka. Soki omoni koto ngaponga ya bando sana na zando ya musale si na zando muninga benga bite ya kota koto oteka. Nde pe na kota na nga malgré makala mais na se retrouver na ngai. On se retrouve au banda na franc combien? Na banda liboso na 100 000 francs. Moi na valeur ya 4 ça tu vois na makala ezala na 25 000. Siko makala comme na ba 40 000 na ndambo. Mais différence ya kala no bi 20 000 na mikolo oyo. Bozo déporer nini? Makala eza o mata, makala eza cher. Makala comme biso passe pour na ba guerre oyo ya ba yakana ba teke. To vivre na makala chenal na likola maluku siko bato ba chenal bamboka na nyoto bato ba kima na bango yango mon makala komi biso souffrance to komo somba makala mingi na ngamba ta ko ya ngambo ya baba Brazzaville nde ba komo ya na makala so bango ba yena ngote to teka te biloko ezate. Donc si je comprends ba makala o yaka na kintro et où tu racontes bayaka? Où tu as national, koto bateke, bayaka, koto bayaka, baoboma bateke. Et où tu as na bazamba wana, bamboka wana zebele. Si vous avez bango baza ba guerre, kuna moye mikolo biloko kota, ezate bato ba kimi. Biloko komi nango pasi, makale komi pasi. Moi musu mo pe conva musu pe so ye komi esprit mabe boteki 45 000. Musu pe ye 40 000. Presque moi ba makala mingi tozwa o eza makala batangambu ya ba Brazzaville nde bakomo ya na ba conva ya bango ba ko itya koto to vivre so bango pe ba yena ngote to teka te na makala na biso na ba Brazzaville moi différence ça exacte na ba prix okwa ba yo kutaka na prix wana ete kama na terrain ba oteka ka prix ba kutia ete kama parce que eloro nini est poussé pour makala elongwe de 20 000 et sauter mal la mort de 45 000 eloro ni est poussé bon. Dollar bato déclaration comme nini au dollar eza o mata. Dollar eza o mata siko ba biloko peso mata.
banzete pe bato basala ba banzete komi pasi boye bomuna muto apesa ka selon déclaration ya lingi na ndenge na ye. Tant que yo na moi expérience sociale ya oteka makala boye. Et si au vivant makambo wana ya dollar et mati makala pe mati na ancien temps na mikolo so vivant to ekomika mikolo. Okwa makala mati na oka mikolo pas presque moi na janvier to za na biso ka na crise ya makala. Ezate ke pona mikolo te. Janvier to vivaka na makala te. Makala ekota ka ba février ba mars. Yo osombara na basaki to na babasa. Na somba basaki na tiena dépôt na oteka un mois pe na teka ba détail. Donc ça n'est que grossiste. Oui. Na ne osombara na basaki bon on se retrouve. Moi mke ko ipo teka boy na saki oli ata moi 10 000 francs. Moi 7 000. Journée ka nzamba ko saka journée onde ezala. Message ni relancer na bandeko na basi. Boy ba mona ba oza salité hein. Ba on ba ko kaboete boy ba mona bino boa ba yuma ba on il faut pourquoi cop mibali ponga na ninga obeta c'était na chaque émission na ngama conseil et ça la bien moi message pour na ba jeune fille yo mtoza na pe jeune fille oza pe kitoko so pe okena ndako lati lisusu sukoli obendi pe lisusu so message ni ko lancer na ba bandeko oya yo ya basi o baza ba fene yo ba mona musala o eza faux cop muto mona ke o eza faux cop ou bien mona wana dépendre na muna mutu façon à vivre l'éducation pas ba parents na ye. Loko ba message na bango ntongo etanya avandi na buta sukoli makola bimi akei siko ngana okoka ngote po eza vie na ngate mais na osenga na bango vie oto ebaka lelo ezate ndeto ebaka ou bien ndeto vivre na 2022 yango to vivre na 2023 te vie ezo changer za ko pe vie ya mutu ndenge ezalaka ozala jeune obotaki te lobi pe okoma para esengo bundo ebande ino koko bunda na venir a bana yo. Message j'espère que apesi message na ba jeune fille beta moi c'était les sous pour okomi zote nazo zelo comme pas ba jeune fille moi c'était ba bi ko tsara bango salité bango ba ko telema awa te yo oza awa oteka de tongo tipo kwa ozongi na ndako olesi bana. Oya mona keza ou bien saleté jeune fille amekana mpe po makale kangama na ngope na nzoto te e batela kutu tentira mutu nde ezawa o mono yinda na ta mo ebete to pakola ngona elongi poni poti ko becho batampo mais so comme na poko sukoli elo na osenga kana ba jeune fille ba eba koluka oya monya ta makale za saleté bongo mapa bongo maki spaghetti okoko kima makala salite obanga ke ubio ko yinda so nini wana dépendre na ye mais mimbongo eza yango ebele okoki oteka po ebande no koko vivre en soi ni oteka rabo regretera to esala ro bien ni oteka makalo na regretter na otepo nzambe na apesinga eloko to nke na oluka eteke te nazana ona ngote nazobuna na ona oyo anatanda koto nzambe akomemela nga na koma na komi na koko regretter te po ya minute yango ne mute sauver serva yango naza yango posa quelque part na ba penser na air ozokola nengo mutu nyoso lubanga fona za banga fona za ukanaka okoya na bombongo te mutu nyota souhaita eloko ana so komite to ta situation mboka nde ezokendele na ovana nde nakanga maboko ou bien nazela mobali te esenga ka na buna onyote esenga na sala ta oteka ndunda na oteka ka pona sauver mobali na ngana bana ngai na bandeni bana ba kokyo tanga ndeni bana na tonga ba kokyo zwa mbonga lipa na koko tika charge pas mutu mote pour kokate. Voilà ba oba ibarate importance makala ezani na société importance makala na société apportera nini makala nde eza botoza kuna mama mwa asaka ba contrat ba ya ba nini ya ba masafro nini mama Eliane ba ko soma ngwa pona ba persoda basala na ba persoda ba société mama na yaka ngwa musozo rata le prix de 2000 sacs mituka minene tanami ba bimiseli akena ngo basala nini ba persoda ba sirage ba biloko belé o bato la société pe bayaka so po kuta mukwana nzambe pe lalo zama makana no na dépôt ma 20 sacs moi 10 sacs o kuta ngo ba pe ba loko teli yango ka nzambe nda sala makamna. Ok, donc voilà maman asololi maman na biso te aiza tozo solola aiza alikamba soni te ungai titi. Bonjour d'abord. Mbote nanu mbote papa babingo na kombo babenga Ornella. Maman Ornella, bon, maman Ornella te karabiso to solana maman awa. Donc maman Ornella zoteka, bomo na ne maman Ornella zoteka. Maman na biso bonjour. Bonjour papa. Babingo na kombo. Komona Mado. Maman Mado avandia. Na beka na kinga ba na
Natchela 68. Mariée? Mariée. Mère de combien d'enfants? Mère a 2 enfants. Vous en pas ensemble? Ouais. Maman biso awa tumoni opembe na makala awa. Osali combien de temps na bombongo? Papa est côté kamakala eza penza ke kati na kuta na me na yambakande makala so ye na convoi na so ye na client na ngana yambi na bandi côté kana koza 100 saki 30 saki ndeka na ozwa na teki mais kwa makala eza na ngoli sute ane na komi ko na komi siko ko soma pona tekabu na teka pe masangu na teki fufu na teka pe fufu do elo nyoso kwa na kuta nango na teka po moi sans fait côté na commerce na ya makala nengo te karaboué quelque part aux ala fier nango se retrouver nango papa ndé les aboyé na ko ba ke na teka maka pona sentiment te mais na teka maka ka po ke na teka maka na zanga ta 100 francs ou bien 200 francs te po so na bina vanda boye bonga te bana nga ba olia wapi yango na teka mais moi muke mona na kanena sunga manango o sait combien de temps musala na umeli na ko sa ta ba 9 à 8 ans. Moi, je suis bah 9 ans 8 ans na musala oh. Donc voilà toujours sur la nenga makala imati boy étant que au mel na musala oh dollar imati makala et mati boy message nous lancer na ba autorité na ba konzamboka papa eloko ezobo mabiso liboso eza dollar pour makala ndeza boye bazorango soki aya ou bien ayaki ateka ou bien na 25 000 soka ya kuti terrain net ye moko azo matcha makana prix na ye moko o ya kuti terrain ke ezwami te d'autres na prix fixe te lokana minute lobi to soma na ba 36 mais na minute onde to lo babo o na sumbi on a 40 000 tina koma na place na teka bono dépenser ata ba 40 ndemi mais na olanda teke na zo bénéfice ebele makasi kake mbongo sona simbi 40 000 on a maboko boye lobi na tongo eza subongo te la maman nazo songila ouais nazo songila yo donc voilà j'espère que vous au monde na katina maman j'espère nazo songila maman mutumo ya moto azoloba papa na biso bonjour bonjour na yuko sidi ke makali mati ça na ni bete personnel que moi ezate na libongo kuna doke bato ba koma kota na mai likolo ya makala pono ozo saka makala ka ko welela na uto so masaka ya makala 39 000 francs mais to banda kutu 40 euro mati déjà 40 soki to chena ba saka ko pesa na mbongo ya transport doke ko za ba 50 000 doke moi ezate tano okene na saka ya makala benda olela na olela moi moko ezate na nga ko sa ko chute ya makala ko matabo ezati yani bon nga na yebite fo bokita na libo bokendo tuna bato baoteka kuna dollar et matimba la moko makala pe matimba moko est-ce que ça ndenge dollar et matu comment bon ekozala ka ndenge dollar et mati parce que tango dollar et mataka nde biloko emataka soki dollar ekiti okomona biloko pe ekiti yango na tango dollar et mati nde biloko nyonso emati tokoloba nini eza nde a partir ya dollar po dollar ezalaka na se mais biloko nyonso eza na se. Donc voilà, s'il faut lancer un message dans l'autorité, étant que patriote, étant que congolais, étant que ça business, il y a moto, mais maraba kilo, on remarque que non, trop c'est trop. Makala eko matabote, s'il faut que lancer un message nous lancer dans l'autorité. Bon, ngana zo senga po makala il faut quitter. Po makala ezan intérêt te. Po makala soke ekiti, okoma ata babasi na biso bazoteka bazozwa mo intérêt. Makala il faut quitter ndenge ezalaki ata na ba 28. Wana ça va mais comme ko kende ti ba 40 donc tokozwelo côté po to yebi que to zwisa ga makala boye tokolela pe place wana tokoteka pe ndambo wana mais soko ki ko teka o lieu pe wana oko bimisa ta bénéfice te donc na shero yeleki ko mata donc babomi biso penza pozo ata saka ngo ya makala donc bitumba oko ki ko zwa te ka ko welela. Donc voilà amis fidèles internet balandi nyoso ya rien que la vérité ne wonanga mobali a solo j'espère na moni pe maman awa yepe azo teka makala maman na biso na moni bat pe bazolela lela maman na biso bonjour d'abord. Bonjour. Maman babinga na kombo Mama Kenge bandeko na bazolela makala emati ava tokoma na sujet na Mama Kenge asali combien de temps na musalao ngai na sala ta 6 ans na 6 ans au salawana est-ce que shit de 20 000 à 40 000 de 39 000 c'est salima déjà
mo pe to koya na biso mais nzamba sala ka to mati commerce senga mo ko mo mati ezana mo makamba fi to sani neti makale mati boy okolo bandingen pona problème makale eza ko condamner mutu te nyonso so to koti to le décembre na sima bonane bato ba mboka bazalo kwa na repos biso na kisasa repos ala rate to sala mais kuna na mboka bango bazwa repos ba pemaka ba pemi po ba travailler mingi ba pemi na sima nango ba kozonga ba bandisi ko kata banzete ba bandiko tumba makala période no so to fête so to comme na janvier biloko no se comme passe po ba provision no so bazaki nango ba bimisi ango tango ba bimisi ba provision ko crise ekoti parce que ta sous-zamba te te ba partir ba février ba 3e mois nzamba ko sunga to soma makala so de na soma na ba 30,000 mais na moment o so ba teka 40 eza batu oyo ba bomba ki be kolomi na bango bato ba bomba be kolomi na bango tango ba yende ba so teka ngo na cher mais na biko nzamba ko sunga to koma ba février ba 3e mois to soma makala na mois primoko ya bien adoyo mo posa ka mama nevo ya mbabiloko yo po lamba oyamba pe biloko tega na t-shirt mado ya mbabiloko o tega na pe ba t-shirt le logo molo mado moko mama nevo soki biso to jima kala boto la kabiso alingi biso to zo makala te atega ngona cher ne la balukale muninga yepe mama maneva sodo mama moko suka boto la biso makala lelo akomi na tu ne babalukale akomo lelo lela yo nana okolela yo nana boto la ngasaka makala boy nazwa te aboto la ngate yo mutaye na biloko na ye tango mutaye na biloko na ye auti mboka zata la sanfate ozi asengo mbongo ozi mbongo na ta 20,000 pesi alie tango yo yamba biloko sani akomona ba mivena likona zaba te papa siko bata mboka nde batika kozoba mbonga mama ne maneve tango yo ozi mbonga mama neve la na une semaine tango yambi biloko ye pa oteka ni apesa seka makana nga 35 ya te 37 azu moi 2000 kola sani azu na mbongo ne umela ki une semaine na muta uti mboka bango batamboka bazo bambonga mama neve te otango bazo ngomoni biloko esa nini ezo mata batamboka ba uta na biloko na bango kuna ba epe na mbongo na bango akolia o mona makambo ezala bien. OK, voilà, bonsoir makala na prix ya bien, donc beau s'abonner, beau partager, beau like kaka. Quant à moi déjà je vous dis bye bye à la prochaine émission. Le lot qui était bel et bien na Kingabo awa to sololi. Mais j'espère que vous l'avez compris, peuple à lobby il faut à l'oba. De 20 000 à 39 000 ça se fait pas, donc beau se connecter, beau partager, beau like kaka émission na biso. Quant à moi déjà je vous dis bye bye à la prochaine émission. Ciao.